Capage TV. Capage TV. Oza ngoloka. Bon, toloba, aigle ya mobali, babenga kenani, aigle mwasi babenga kenani. Non, nyosoka aigle. Ah, ozomona. Mais ba toloba ke, oh, aigle mwasi, comme on est nana. Ah! Maman, vous voyez les gens. Hein? Aigle mwasi. Aigle mwasi babenga ke nana. Siko yebisa ngai. Est-ce que pendant l'état y est mon corps le matin, surtout quand il y a biso l'état to kumba soba. Pour toi to expliquer. Est-ce que na mokili nana saka ya aigle. Japon. C'est ça aussi moi je ne comprends pas. Ngamo pona la tout ba ebisanga o makapashi yo zotika dadi alo bakamkonzo bawangila kuna yo seka kasiko ngapela mkonzo bawangila opeto ezanga. C'est-à-dire, ma finga est foutie. Et ma finga nini. Tozana ba ma mère. Si. Tozana ba ndekwa basi. Ebele. Tozana ma bota ebele. Ma papa ba noko. Tozana ba papa ba noko ba famille. Mutu oya ye afingi ba sexy ya ba famille ya batu na télévision. Ba zui visa ba pesiye. Et quelle éducation artiste ozo pesa na mboka. Et tokoloba boye artiste. Est-ce que osa exemple à suivre? Oh bah tu bakoya balanda idéologie na yo. Mais pas bien artiste quand tu es bartiste. Bartiste, oui. Moi aussi, nazalaka pe na côté wana. Oui. Parce que ngana bundela ba goloa. Oui. Mais est-ce que biloko yo bango ba fingi? Et so yo kango na monoko wa dadi? Te me yoko kenda likolo hein. Te na kenda likolo d'une manière ya ko pesa ba exemple. Oui. Mona. Ou ma casse na ba surprise hein. Ancien de la télé. Makasi. Tala biso le to ko salir télévision. Ba kolo TV bango yeyo. Mais pourquoi yo moko nan ozana futilité makasi? Et puis oye baraté que d'autres gens ma bébé femme. Et loko ça sabatu kosa. Eza nzala. Olobinini. Et non mon nini. Na futilité. C'est le mien. Futilité. Futilité. Très bien. Zalaka wana poko ushakanga. Makasi. Kaka na kati ya campagne. Kuluna pezo salama. Kuluna campagne. Kuluna ya ba électeur. Kuluna ya ba honorable. Honorable oyo. Makelele na ba veni. Ba kendo kata ba banderole ya muninga na butu. Ba osala mo. Mama uza mwana mukende konanga mwasi. Kuluna na kati ya campagne entre bango na bango. Tika boy. $21,000 c'est loko mususu hein. Soko zuango 3 fois. Ozoko mana $63,000. Au bando botamana no touchaka $300 été. Maman, vous voyez que ba honorable bazo boaka na ba mbwake là. Ba jeto bazo soina loko la bana miki. Est-ce que vous ne regardez pas à la télé? Même aussi il y a des candidats présidents. Vous ne voyez pas qu'il y a des jetons, il y a des mbwake là dans la campagne parce que le chef de l'État dit que on a commencé tout à zéro. Tout coup est permis. Parce qu'il y a aussi il y a des autorités qui pourquoi sont dans ba français bon tiens na TikTok bon publier on a bino azo gaf. Est-ce que pourquoi en congolais est-ce que yoko komaka tike dadi lilo ba lo bango boye. Lelo tina ya komitungisa eza lisusu te mpona kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya. Banda lelo sala bacourse na yo pe mpona baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na tshombo po ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso. Biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwani. La Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna topé support banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire pe na Sénégal.
Pour plus d'informations, contactez Service Client Nabiso na plus 49 15 25 99 48 834 to na page Nabiso Facebook Family Love. Family Love, Zela ya mokuse po na kosepelisa bandeko pe baninga. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Outko Sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka muloko na bango comme ko moi rose beaucoup ko 6 à soda pour ko bébé sa muloko te. Rude Beauté a yebiso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis Erninya. Ah, Kapash, maintenant on a découvert bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo remboka remontada. Ya ko remontage penza. Je Kapash mais comme ko pianga sa. Pastor ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sa force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko zo sala na kati mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tongo pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous avez dit na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kati bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komina bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso
bien. Et traiter rapidement ma qui les autres circuler ma casse bien. Ouais, oui, yoka biso trop. Oh bah AVC. Yoka maka. Il y a un des autres traités. Il y a un mot base. Livraison pesa partout, hein. Monde entier. Partout dans le monde. Aux en Brazza. Ba numéro to okoma. Aux en Irlande. Aux en États-Unis. Aux Rétinoblastome, cancer de l'œil. Néphroblastome, cancer du rein. Lymphome, cancer de ganglion. Première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participer à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est un mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de l'issungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé, ils ont makasi. To sunga bana pour bangonde avenir ya lobby. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primerio de Mayo. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue.
et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Mbote na baro nyonso balandaka biso toza na Kapage télévision, biso toza na Mukwa Ntombolo, Fachi Beton, baboya basambwa, en tout cas biso toza koto et merci na papa mokonzi ya mboka to doubler mandat. Tobi mufuna mutazo azopona ye. Oza capable ya kopona muto po lingi ngape naza libre ya kopona muto nga na lingi. Toza na Audrey Maingi district concept mutu ya ba construction soko za na ndaku na mbandaka oza na ndaku na Kisesu na Matete oza na immeuble na yo lingo construire partout eza na poto. Audrey Maingi akendara partout aza partenaire la bus officiel so mutache boese ki azofuta paquet entre temps bozo pona ye po tongela bino bandaku ngai pe nazoza pourcentage ye azotongela bino bandaku bozo kipepe ma Kapage po ma Kapage azala bonzenga boy eza ba partenaire na ba publicité bozo ba nazo chebele wana mundele kutu na YouTube azosa ba publicité bele bongo bino batu mwindu ba kongole lokola nga boko baye bandeko na bino o baza bocha ba publicité po biso to liaka po lemsu carburant pe bimaka moi pasteur John moi madesu ya bana moi lité ya kanda eza pona ba partenaire wana ba mama Chimène na Dubaï en tout cas entreprise Vanda asali susu matongi na Dubaï ezo sala biso bien ba partenaire nyonso bazo ya awa bato ne soit na besoin ya kokende baza besoin ya kokende Londres en tout cas papa Guy a élu biso susu ouverture agence na kati ya Londres on doit apprendre anglais facilement. Olingi bana na yo bakene kotanga na Angleterre yo kaka ba facilité puis ba fungoli bo horizon pour na ba étude pe mahambo ebele ozaka na Londres kuna inscription est facile mais sur na Kinshasa en tout cas ba ko pesa ba directif nini ti okoma na bi kekité akanda pas za na mutu agence ya sûr pour na mahambo etali Canada na éviter ceux qui nani so rappeler biso dadi mais tozo banda na pesi bino merci tozali kaka na kati ya lingomba awa to ko beta ba actualité na dadi ye mutu bakake mais awa soka ye achanzaka poso dadi boni vraiment natondisami na esengo makasi mama Kapashi et ntango ozoloba nazotala pena na lisu moko commercial commercialiser musala na yo c'est très important ndenge bible ezoloba ete mutu akolia na motoki na ye oui très important mama Kapashi d'abord merci pour l'encoyamanga awa na Kapage TV na santi série makasi et c'est qui sinaga boko non di mateke na ko comme série na niveau haut awa ezaka lokwa na ye pa babokilo awa eza lokwa na ye pa babokilo koko sala bêtise et des fois bokilo balobaka nyonso bien contrôlé parce que ngana yebi eti oza femme sage ozaka mayele makasi etant on aye awa na lingaka pena comparer mayele nanga na oya yo na balandi ya Kapage TV ba mona pe ba apaiser ba tala dadi ya kobimisa nini bon moni ba trophée tene zolanda vraiment que les bon Dieu te bénisse ba félicitations na yebi nanga trophée wana ba chata $5 likolote te ata elorote eza ba mérite moko ya kolaksaka ete époque ya mama Kapashi a fonctionné qui bien de ba reconnaître et ça ma finga c'est très important moi c'est idéal bien dit moi c'est idéal femme forte distinguée par rapport pe ya oya tangeli d'ontologie ya musalo ya journalistique c'est très important éviter sonnerie la seule journaliste soit Diembe la raté na félicité yo
na bois kelio ba fleur les sous koleka nazanga position au sala gande musala na yo au milieu du village ouais oza toujours wana na katikati biso pe tokoboya yo te eza république ya Congo mutu nyonso fwaza la libre ouais na oyaza na oya lingi na oya sepeli nango amen merci pour na koyambanga lisusu awa na Kapache TV merci Mama Kapashi mokili otobotami histoire eza molai batu o nzamba permettre ba umela na mokili yebaka histoire na bango peso kete molai batu oyo ba umeli mingi te na mokili histoire ekata na kavant OK kasi ya malamu nde ganga kape etikalaka oyeba ngo oui bon ça la bêtise pour elle non ce n'est pas des bêtises c'est quoi analyse c'est quoi d'abord je salue d'abord les gens ça c'est le moment de salutation attends d'abord quand on commençait l'actualité quand on va commencer l'actualité là oui quand on va commencer l'actualité quand l'actualité va commencer quand l'actualité va commencer là ce moment là vous pouvez en ce moment là vous pouvez entrer dans les bêtises non ici pas ici voilà loba nakumi sinza Mama Kapashi ils ont un langue à bapaya oui pour mutu musoa ko ba Mama Kapashi ko chaki na ba français mais ngambe ngapela bien hotel ngaba ko janga na lingala te ngalo ba lingala très kitoko ba ko janga pe na swahili te no ba swahili très bien ba ko janga pe na chiluba te no ba chiluba très bien ki Congo l'état mugetu ba ngemeza ko ni parano Jimmy OK moi ya Jimmy edité ya Jimmy ma pimela plateau nyonso te nous sommes des collègues. Mukubwa kota no bimana yo no ekoma même mukubwa kota mukubwa yo tala biso vraiment mukubwa yo tala biso aza candidat ya Jimmy Moke de YouTube oyebi ke basalinga surprise moko na kamwe makasi je tellement a to na katikati comment tu es mona ouais makasi na ba surprise ancien de la télé makasi tala biso lelo to eko salir télévision ba kolo TV bango yeyo mo beti vraiment natondi sa minesengo makasi moni kulutu biso ba to banda TVT biso ba to aussi sa TVT c'est ça faut qu'on reconnaître ba kulutu na yebi ete na za muta maladi mais na sa maladi to ko bungela ba kulutu te na yoki ya Jimukendi au postulé pourquoi na eu invitation te na ya ko assister yo ata na campagne c'est ça je suis très intelligent na bangi invitation invitation d'une manière ya ko soutenir campagne na yo tininga makamnyo sur yo l'unique manière de soutenir ezaka ko rappeler votre numéro Lukunga 707 Ngalema 303 Lukunga 707 Ngalema 303 OK vraiment beau voter yaya et vous allez ser makasi courage oui courage mingi na Emedo à se rappeler peut-être T à l'époque quand il est venu abeta selon na trop temps voilà na na bengana effectivement na bengana parce que bon je trouvais pas trop comment canaliser au Yabane Rosala parce que à l'époque il y a CNL, je pense on aura l'occasion de le parler. À l'époque à CNL, c'est on a tout fou la pasteur John parce que c'est l'ité à Kanda parce que l'ité à Kanda au-delà de tout, Yemopé à Lobrango, c'est il a un concept nanga. OK. Pasteur John Tozoaye à Oteya na Babus. Et puis on a dit quelque chose Isawana allez Tozuango, allez Tobalolion l'ité à Kanda et forme kanga qui tsassene kangaki. Mais sikoyo oyo aye na te bobala ki l'ité à pété. Toli a pété. Le gars a l'ité à Kanda Ambrienga. Oyo aye na Kanda ngabi biso tout ça a pété yo na Kanda et ça les confusion mais ténacité à moi na mobali force na ye ndé et ça li pena et puis na nenga kilelo parce que kilelo et mo biso moto c'est perdre de monde dans mais na nenga kilelo ça va OK ozongi suna mboko vraiment nazongi suna mboko yo vraiment honorable na sepeli makasi nzamba sala ngulu nyonso eleka bien eleka bien parce que mingi ba comme ba député to yebi bangote oui histoire ya tenga leo na 20 ans na télévision ozomona histoire yebi bangote sala eloko te bon oya kozala no peut-être au sala moko mais oyeba niti apport sociologique na opé social ezati
biso tito kene ki député eza ke bato bayebi biso bayebi kiosus bayebi nini tosala bayebi ndenge tobunada Kinshasa donc so tuni Jimmy Mukendi bayebi so teke aramte kingu bato nini bayebi so kaza muto bato toujours continuer nzela wana na entrepreneuriat surtout on a moni pour na Cynthia awa courage ebele na kanza biso TV na YouTube ngape na sepeli makasi na témoigner pe ya ninga témoigner nga Jimmy Mukendi o basala musala kitoko na mboka tant KNB efongwami na ya mukolo musu na KNB kaka na tingama na nga wana ya elema na nga kaka nazoya kotamona na ba TV na komi boye c'est-à-dire ezalaki penza bayambaki yango te mais yetanga morning na osola na bato na vitre bango pe lokwa ba déconsidérer ki moi mukie balobi te ba kondi bazate na bandi ko kende na mona tindi bato bobenga ya mais nazwaki moral et puis nazuna transport nazoni na parler mais eleme tikalaki ata une fois na KNB ele kaka vraiment eza facilité mama musala on a lendi na diembeli na bato na ko diembela te c'est ça vraiment bolimbisanga pe Fanda na poya lo ba minga aussi c'est la merci. Ah bon. Jésus-Christ peut salaka ba surprise hein. Kassit. Ce gars Robi qui s'attend Robi qui s'attend mais souka na Robi qui saka. Mama Kapashi Daddy. Awa tozoni sko na bien. Tetozongi. Na mama na likambo. Mama na likambo. Ngana ni natikana na mokili eza facilité ko botama pe tongo moko ko tika mokili batu basala ka feti ba sepeli pokoko na bango 92 ans 93 ans 94 ans bino bozo sepela bozo sala feti mais koko yemo kaza na posa kende te ko kende wana ezaka ponzo to elembi natalité akende ezana mutu moko te na République ya Congo to na mokili tunaye zonga mutu déjà sa yebi guya mokili ayebi kolia ayebi komela ayebi ko dépenser ayebi ko tambola na mutuka a vivre guya mokili akolinga ko kende te biso nzamba permettre to kutana pe to monana na ko peso devoir moko po yo zana tango salela ngote mais biso to salela kango eza na commerce o eza na République ya Congo te koleka morgue tikabo morgue na minute ndeto osolo la et comment ko sala plein du jour au jour tikabo lundi plein mardi plein mercredi plein batu bazolela mais business zo salama bongo soko ke sikoyo na ba cercueil ezo teka ma moyete bongo soko ke na ba cimetière maman oloba ete nzoto eze lokote nzoto eza mabela pamba et bongo na ko sala yo mabe pona gagner nini nzambe tata ba television akutani sibiso na mama Kapashi to ali susko sala émission ko sekate je suis sérieux o seki pona nini pozo anga un aventurier na pesi bombote ya wenzambe tata apambola biso Daddy, olobe lo moko ya bien awa. Mais pourquoi yo moko nanu aux na fitilité makasi et puis oye baraté que d'autres gens ma bébé femme. Et lo ko sa sabatu ko sa eza nzala. Olobi nini? Et non mona nini? Na fitilité. C'est le mien. Fitilité. Fitilité. Très bien. Zala ka wana poko ushaka makasi. Je ne suis pas français. Je suis lingalaphone. Nayebi, ya makasi. Ok. D'abord, avant de kota na oyo lobi wana. Pona moni yango comme ko futa bino. Oui, effectivement. Comme ko zelo on peut na. Pena moni batu bazu ba visa. Ben oui. Bakei. D'abord, tozana deux moments. Mais to komi ko bossa na makamsusu. Oyebi ke na minute on a komi ko yeba te ke na Congo dimanche ezalaka. Campagne pète ngage. Na bosani ke dimanche ezalaka. C'est-à-dire ba jour nyonso mikolo yo ekokani feti na feti parce que tozana période ya bonne année, tozana période ya campagne, ba embouteillage toni na nzela, place à kolekela. Eza wapi? Ofandeli yango. Eza awa. Place à kolekela, eza te. Oyi ba biloko ti ya snob. Yo to kufi wa luka bulangeti te. Ba luka te na za na ngo déjà.
Maman Kapashi, tous un moment oyo, d'abord, na remercier na nous bateau nyonso, oyo bache candidature, pour na courage na bango. Ouais. Ba kulutu baloba ka la vie appartient au courage. Au courage. Au courage. Courage eza mabete. Ouais. Mais photo yeba, courage yango na domaine nini. Tobo ite ko fongola pe église lelo ezaka courage à moto. Ouais. Parce que l'église muta ko telemela yo azate. Okoko bana malembe ti okopusana. Kasi na moni batu ba postuler na mona na campagne Mama Kapashi ya turo yo tika to baksiza débordement campagne. Kasi na yoki souci makasi yani mutu aza pauvre akoki ko postuler te nandeni babi yo ningite o vanda pa bino batu ba oui o vanda kana lupango wa famille to yoka o postuler. Mama Kapashi ozobosa na ke kaka na kati ya campagne kuluna pezo salama kuluna campagne kuluna ya ba électeur kuluna ya ba honorable honorable oyo atini bakendo kata ba banderole ya muninga na butu mama oza mwana mukende konanga mwasi kuluna na kati ya campagne entre bango na bango $21,000 ezelo ko mususu soko zuango 3 fois ozokoma na $63,000 o bando botamana no kushaka $300 te batu bako bomana mama batu bako bomana mama oyebi ke awa oningo condamné ngai tu viens à la télé à tout moment pour injurier les gens mais moi-même je suis conscient que les vraies personnes qui injurient les gens à tout moment c'est l'honorable les députés parce que Mama Kapashi maman vous voyez que ba honorable bazo boaka na ba mbwake là ba jeto bazo soina lokola bana miki est-ce que vous ne regardez pas à la télé même aussi il y a des candidats présidents vous ne voyez pas qu'il y a des jetons il y a des mbwake là dans la campagne parce que le chef de l'État dit que on a commencé tout à zéro. Tout coup est permis. Parce qu'il y a aussi il y a des autorités qui pourquoi sont dans ba français na TikTok publier on a bino azoga est-ce que pourquoi un congolais est-ce que yoko komaka tike dadi lilo ba lo ba ngo boye le balingala ba traduit mais na so mona des fois ba honorable faut ba yeba ya Jimmy Mukende à comprendre. On a dit que tout coup est permis bande konangai campagne koleka c'est ça tika la ba congolais c'est ça toza famille na yebi était $21,000 eza choquant eza choc mama na kosa yote omoni ni na zabwe même ata 15,000 10,000 na yoka ngoka na samba te yoko tata 5,000 te 5,000 na toucha bo 8,000 te na toucha pe mon bo 10 oui et pas mal ba 200 c'est du côté wana 15,000 nanté te 15 nanté eza facile te na Congo mama na Congo sikoyo na constater sikoyo eloko moko mama ngana za mwana changu na botami na changu mais na moni inondation na kata changu ono na monate bo bandal pendenge moko tika mama mboki komi affiche likolo affiche na moni salité okotanga ya nani okotika nani misu ba ota mi balé na fiche moko ba camarade suppléant na supplémentaire des députés na fiche mona voilà bazo tia bongo bazo tia par exemple national na provincial batie bango mibale Mama Kapashi dadi na komi na douleur moko okozwa ta idée mama na kosa oto omoni changu eza na bakwe mususu l'état abosa nango chango omona ka chango omoni mokonzi akoya photo rappeler ye papa na chango za na batu est-ce que ebi ke commune ya Kimbanteke ezalaka ezwa parti ndambu ba Congo ezwa parti ndambu bandundu
Kimbantseke au monde a commis ya Kimbantseke. Oui, ça nene père. Et ça dit et ça terrible. Et ça n'a pas quoi mususu et ça kuna maman okoko lekate. Ozo lekabo ozo mona penda te miku abatu na nzela. Tika boy. Yeso bona. Ah ndeko nanga mwasi. Ndo muni babilo ko sala na 4 émissions yango. Kata. C'est-à-dire et loko na koyebisa même gouverneur au moins pour mes anini bande ko na biso soki bazuki bokonzi bayeba lisu bato consulter te. Oui. Oyebi ke ngani na zabwe oyebi pourquoi na solo la lisu na ngobila te. Tokuta na ngobila osola nanga na kati ya mutuka. C'est un rapport na opese ndeni. Yo na kati ya mutuka nga libana na ope tata mokonza baki tuku e permis. Toujours campagne. Tokuta na ngobila osola na ngai ye na kati ya mutuka nga libanda. Na opese rapport a chamu ndengini. Oyebi musala nga na sala na chamu. Mama Changu, ça dit au moni gouvernement au monaga oyo. Et ça n'a pas quartier pe gouvernement chanta. Mutoazo konza bango chef ya mabele. Asa chef du quartier te, l'état tchaïté, natongo basangi simbongo ba ko tikela lia. Asa na base na ye, soka la muki na tongo, maman tel, abani ko yazo kanga ba mapa. Babenga bango ba général bazana ba kombo ebele ba pesa bango. OK, ba konza ba sociat. Nazoloba mokonza sociatité, nazoloba individu. Tika boy. Na changu wana. Oyebi combien de fois ba mbongo nanga mususu tokenda kozwana yo na balubumbashi wana okomi botali ngambo na ngambo ba oyokana te. Ba civil ba oyokana te bazowela mabele o eza ya bango pété. Ba tu pesi batonga na bandaku nga chef wa mabele. Mama, faut que sa podium, au instrument, au créer ba musicien, boya bobeta, au laissi bango melisi bango po ba yokana pona lokumuka ya mabele na yo. Mais ti lelo solution wana mutakwa ko zwa yango azati. Il y a aussi des gens bazo crier nga mwana changu. Même na babandali wana kulune ezali. Ezali oui. Partout kulune ezali. Mais ya biso na changu eza débordement. Mutu ayebisa yo te ka silisa kuluna na changu aza lukuta. Zumo na ke matanga baba esinga koleka kuna te kotaki mbuta. Vanda. Oyebi na tikala ka koto na bi pe comment boy. Maman kulutu nangaza na pota na lokolo. Tika boy. Là c'est la vérité. Na zuesake pansement na hôpital ba ma sœur. Maman. Oyebi na komi na hôpital ba ma sœur. Natali degra pota. Tika na lobby yango bino ba pota boye bo sala ki ba accident ngo wapi. Bango ba lobby te papa za ba accidenté. Bakuluna. Pota o eza na hôpital à ma sœur. Pota o eza pota oroliate. Tika boy. Ya libandi, ya loboko. Maman, bazoye biso ke moni pota oyo komisa nzambe e boti mwa muke. E bane ko mona na kati. Ya kuluna. Il y a déjà souffre maman. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Les gens ils ont compris. Même si j'ai fait des erreurs, il y a des gens qui comprennent que il a dit comme ça ceci c'est là. C'est ça. Tout le monde va mouaké là. Ba jeton, ba vidéo est circulé. Dans le monde il y a candidature, dans le monde il y a député. Parce que maintenant nous mi défendre Oyazali. Faut critiquer Yopé. Yopé faut critiquer. Baloba qui to bandeli nyonso à zéro. Ouais. Est-ce que okozwa? To okozwa te. Awa siko nga nazo bundela mabela changu na koloba boye. Mokonzi oya koya otozo zela. Naza prophète te na yebite oya koya. Mukolo kozwa bokonzi. Changa a contact na gouverneur ya ville à Kinshasa. Tika boy. Pour avoir une idée. Maman, jipi oya oui. Et si ba konzebele contrôle. Tika boy. Maman ko kanisa te jipi wana ti intimida ko na boulevard eza na contrôle mboka eza na contrôle mboka te. Il y a aussi des gens au baza ni soda be individu. Bango ba bazo contrôler mboka. Si, maman, naza na ba rapport rebelle na nenga changu. Soki chef de l'état za pena na souci ko yamba bato. Wa yamba ngai. Oh, maman. Atu na ngai. Betelanga lisolo ya Masina. Betelanga lisolo ya Njili. Betelanga lisolo ya Kimbanteke. Betelanga lisolo ya Nsele et betelanga lisolo ya Maluku. Na ko betelango très kitoko. Bato yi asalina bango, basuka na boulevard.
na kati bakotaka te. Voilà raison. Bakotaka te. Bakotaka te na kati. Yango na yebi soki na silike na ngobila te. Oso na nga na kati ya mutuka. Moi je suis pas n'importe qui. Non. Veuillez m'excuser. Azamo kondi me balobito lo banya surtout quoi est permis dans ces moments. Les campagne. Oh profiter. Nazo profiter. Na sima tata mokondambo. Nde na yango wana mama. Ouais. Mutunda kufate. Si. Na linga bande ko nanga ba congolais ni. Nzamba yebi pourquoi permettre to botama ba congolais. Ouais. Na banza ete eza bali. Bozo bunda nani ako gagner, nana na ko gagner te. Ouais. Mais tout longola pe ki mutema mabe. Surtout na ça. domaine nango. Surtout ça. Tika banderola muninga. Fanda. Tika affiche muninga. Yope. Contre yepe kaka na ba affiche. Bimisa mbongo. Salisa ba affiche. Po ezape na ba honorable musu ba senya bando hein. Ba bimbongo ebimite. Te. Balobi boye. Soko sana po soko linga mboka na yo. Yomo kasi luke le lisi pe batebele ya wana. Ba mbongo ebimite. Ba tu ba ko c'est la mbongo wa campagne. Balobi te. Olingi qui politicien. Kende. Ça la campagne. Abeti première semaine, deuxième semaine à Leli. Bazole la makasi. A komi ko bimisa commune na ye o commune yo. Balinganga. Bazoye ba pena ninga o memela makambo te. Balinga bato ba ko kosa bango te. Et puis système mabe. Ko sunga ya vite fait. Ezaka na impact te. Surtout ko sunga. Ko sunga ya vite fait, ezaka na impact te. Moment on est forage. Mais congolais peut faire ça peut habiter na place na ba 1000 francs ba 2000 francs. Ah, siko boleke belé. Après ça bino combien? C'est ça. Boye 1000. C'est ça. Bino bozo ka sabato ba postuler na ba famille na bango baza bata pasi bazate. Te bazali. Ba toi pasi bazalo bazo lela penza. O bazo e ba ebandeli na sukate. Ouais. Ozo mona. C'est pour cela yoko traiter ngai dadi oyaka ko swana oyaka ko bwekela ba mbwakela te. Même na ba religion ba pasteur ebele place azo teya. Azo swana na ba collègue na ye na musika. Azo critiquer l'église catholique pour avoir réveil. Réveil catholique peut azo critiquer binzamizam ebotama. Et ça loko la vie normale yango wana sikoyo bato ebele ba komi loko ko jouer lango vie. To yesko na ba actualité. Moi c'est Goldberg de YouTube un contre tous. Ndenge to lo baka mutaka na nkolo frappe na le frappe na retour. Olobi nini dadi ma finga est fouti. Babi fingo za visa. Il y a 54 ans. Combien de fois benganga na téléphone? Na lembio. Na lembio dadi na lembio. Koyaka lisusu na capacité. Ozo mema makamu mabe nyoso bato babenganga ka likolo akombo na yo. Omoni yango sikoyo. C'est-à-dire ma finga est foutie. Et ma finga nini? Tozana ba mama si tozana ba ndeko basi ebele tozana mabota ebele ba papa ba noko tozana ba papa ba noko ba famille mutu oya ye afingi ba sexy ya ba famille ya batu na télévision ba zui visa ba pesi et quelle éducation artiste ozo pesa na mboka et tokoloba boye artiste est-ce que oza exemple à suivre? Oh bah tu bako ya balanda idéologie na yo. Mais ba bien artiste quand t'es artiste. Artiste, oui. Moi aussi, nazalaka pe na côté wana. Oui. Parce que ngana bundela ba goloa. Oui. Mais est-ce que biloko yo bango ba fingi? Et so yo kango na monoko wa dadi? Te me yo kenda likolo hein. Te na kenda ka likolo d'une manière ya ko pesa d'exemple. Oui. Yebisanga leta lelo soka ninga kangangai. Atuni ngai mo konta ba wangila seki. Ngana goloba oui, mon compte bangila c'est ton ami, il vit à Bandundu. Et comme il procède, il faut acheter ce comme tout quand on a monnaie wapi na Bandundu. Mon compte ba ce qui l'état tuninga aigle c'est qui? Moi je vais dire on peut sortir à l'extérieur, on voit les pigeons qui fait les oiseaux. Aujourd'hui, on a place non compliqué et nani aigle. C'est-à-dire aigle c'est un oiseau qui fait les oisonnages. Tu vois? C'est-à-dire yebi sangai. Est-ce que eso monanga na ye awa? Oza ngoloka. Bon toloba aigle ya mobali babenga kenani aigle mwasi babenga kenani. Non, nya sera aigle. Ah ozo mona. Mais ba toloba ke oh aigle mwasi comme on est nana. Maman, vous voyez les gens.
Tiens, ça question vous battez. L'État ce qu'on pose la question. Aigle à moi si va bien à Kenana, et ça l'État que aigle à moi si va bien à Kenana. Vous voyez, vous dites des choses, vous ne contrôlez pas guère. Oui, moi je viens à la télé faire l'analyse. Aujourd'hui, on n'a pas ce que naïebi l'État Zali. Naïebaka l'État Zali. Oui. Au monité ces derniers temps, mon compte va wangila. Vous comprenez? Mon compte va wangila. Aïebaka ce qu'on manière était ni à kokangisi langai. Parce que Essine a souka déjà. C'est ça aussi, moi je ne comprends pas. Ngamo kona tout ba ebisanga o makapashi yo ozotikadadi alo bakamkonzo bawangila kuna yo sekakasko ngapela mkonzo bawangila opete ezanga nani on a place sikoyo mon père cha aïe c'est que juillet quand je dis munako soupu est-ce que ce qui yo holandais yango c'est que yo za munako soupu non lobaka bongo somta ngana lobaka kamena comprendre pourquoi et ça la bango passe. Pourquoi balala ka pomité? Nalobaka Tracy Mbelenga pro balancer. Est-ce que tu as le balancer? Oko balancer pe ba oko balancer tigre na aigle azo bunda na zamba. Toko balancer les rois de la forêt koi. O balancer ceux qui pena na nyama moko pe o bako bunda na babundi. Po ba mi pesa ba komba ba nyama. Ngai soki na ye na bani ko lobela banyama bo papa yaza nani te yaza Jésus de Nias yaza nyama te yaza ye pota banyama ye nde mukolo banyama nyonso ye mukolo aigle ye mukolo tigre ye mukolo nkoi ça dit zamba ya ye yaza de mambo bazamba yaza makambo nobi yaza mambo bazamba yaza makambo bazamba te mais aza Jésus de Nias babi abeti ba pierre fort te lukuta mama garçon wana vide kezoli te approuvé biso mama d'abord eloko liboso aza chanteur côté na yo kanda okoma akozala mpandi wana mosika yozali osako yokangai hola 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 moi ko bébé se sunse hola hola maman Ferre bolimbisa ngai omoni mission oyo eza na émission ya particularité comment particularité té eza na émission mo nyonso fois tala mais na kosa ote maman même na kuzu andima Ferre elo bobika aigle moisi ba beka ke nana siko yebisa ngai est-ce que pendant l'état yemoko lo batin soto kangi yebiso l'état to komba zoba pour toi to expliquer. Est-ce que na mokili nana zaka ya aigle ngala na likangu na ngamo comme nana yango comme dans l'alliance te na bosa nyango ozolanda na zo beta masolo akala mina ochango na présent tangu wana to yaka yo ebi sérieux awa yo yebi to zalaka sérieux ozolanda makapashi tout le monde bande ko ba ke poto mais ba komi na poto entre bango na bango boyo kanyezate po awa déjà na Kinshasa batikala ko yoka na yo lokai bango na lokaki ko mama nga za muta 66 c'est-à-dire ba komi na poto bazo yoka na te mal vie ba ko ka botambola te mama ndenge tozalaka boye insécurité auto vivaka awa soki pe mabele kio mingi place ko kende ko sentir pe insécurité kasi na epekisa ko 2 minutes ba pasole mu kongo wapi na poto te yango loko nazo pekisa ba leki nanga oya ba wangila nazo pekisa ba manike nazo pekisa ba venjora boti kabiloko wana omoni keza mabe eza mabe efutaka te mais futi bandeko efuta nde bino yo kokota na bêtise wana te non sani oza responsable non sani mama kapashi eloko na kobakisa eza ete mukie poto 6 mpona ya honorable biso oyo eza mboka na biso oyo eza Congo mutu nyonso aza libre na choix na ye mama kapashi awa nakuti olati bon permettre nga na benge parce que nanu élection
l'équité. Mais permettez-moi déjà na banda ko tchandeti comme exemple. Pour nga ba traiter nga gaga o olingi ba tuté. Na banda ko na banda ndeti exemple ndenge olati elongia tata mokonza mboka béton. Yebisa ngai. Joso balobi bo faut insérer mon côté. Yo opekisa batu mususu bala tapé ya baninga mususu. Ya kata o papa Fayulu. Ah, ozomona mutu nyonso na Congo azana oya defendaka. Oui. Aza libre na choix na ye. Oui. Kasi nzoka il paraît. Selon na ba préparation à campagne. Kate mokonza mboka ayebisi bango na changu bochela nga mutu na nga campagne liti ya kanda mais un individu azalaki wana alongoli komo na ngai ya solo individu tala ebongani na vandi bona longola ta linette yo kasi beto ayebi ngate te ayebisi na boya kande flatterie nga na yebi ye pa yebi ngai oui ayebi titre na ngai o mwana nga malade ya mutu oui nga pe na yebi titre na ye o mokonzi ya mboka to yebani mais de loin à distance balongoli komono oui balongoli komono ngai ozolanda mais et ça peut problème ité et ça makama mokili parce que et si kan nyonso baninga ba considérer nga ba pesa nga valeur et ça mabete oui ozo comprendre balongoli na bango kombo balongola campagne silité ba mandat pe na Congo et silité nazana nga tranquille na yebi changu makasi mais maman omoni changu na osalisa ba marche mikolezo ya tokobimisa bino bobima oya kozwa azwa mais yeba yango okomona nga na porte ndako na yo mais ma mama changu eza ya kotoboka mutu na mutuka na minute oyo ayebisa nga nzela nini na mabelo ya kotaka tina porte ndako mituka nyonso soki lelo ba la police yindi yebaka na mutuka na nga pe kozika oui nzeleza te bébé sina so de moto bino pe na changu sous des montées comme bongo. T'es entretien. Dernièrement, on a écouté ba nia likolo. Non, pas jusque là. Mais et là parce que zo boma on a évité na prophétiser na nyoza ville ko ville Kinshasa. On a prophétisé nani a gozo ville. Nani a gozo surtout ça. Na comme on a ville Kinshasa, ndete vandeli na limité. Bon traité ni ka limité. Limité soin bon kombola chasser zate ko banda kota ba 4 millions wana côté wana nyonso propre na propre siko mais mata boye o sala ngone intérêt nini c'est ça o sala ngone o moni siko biloko yo na comme na ko éviter ba monde makamba ba politique yo te yo te wana to occupant honor ozomona maman mutu akosa yo te soki bapesi yo déjà poste ya kibourgmestre même ici ata mbongo ezoya nanu te mama oza capable ya kogangela même bato ya quartier oyebi pena baotambola te kilo nayebi te baolia nini ezokomisa bango kilo nini wana mama mposa kolobela politike ezala na motema na ngai te soko moi nazoloba nazoyoka pasi makasi eloko nazosilikela nde eza gentini ngobila akokosolola na ngai te ye na kati ya mutuka ngai libanda fo abandela rendez-vous wana fo abandela rendez-vous esala kitoko te ngai yo na kati ya mutuka ngai libanda nakopesa rapport ya changu ndeni po changu ya munene tozana baruta mokali tozana babekatef eza bakabebele fo ngani na sola na ye c'est ça a provoquer rendez-vous ngana provoquer sur rendez-vous wana te voilà greco te oyebi mutu na yo wata so ba kontra bengi yo ozolobela papa esengi na mukolo wana lo bani wana gentil Gabon ya bo ya wapi ya Gabon tigande bonanga mwasi vraiment tous les canaux campagne ça va salutation oui ba salutation nga epa ya Snoop Dogg aza jeune millionnaire avant na kanina kata Afrique du Sud azana mbongo ebele mwana mama Sandrine Kazadi papa na yaza formateur ba millionnaire a toujours kende Jobour Kalate a toujours que nous fêter 30 ans de carrière ya papa na ye King Salomon Elon Musk Eric Jenga aibi singa lobi élection eleka a titi ndenge ni tokozana nango ba ambassade tika la kimia otanga ko loba kana ambassade bo pesa bana wana visa ba ya ko fêter 30 ans de carrière ya vie na nga ya ki affaire banda vie ya ki affaire a defate a sengate azaka toujours likolo et mituka
oyo ba millionnaire musu bazotambola nango ye azwaka yango atiengo suite mpona basécurité na ye batambolaka nango nga mpe natali boye na lisu pene ya bato ya mbongo ya baking Salomon Elon Musk namoni te eza ya solo nzambe tata pambola bino mais grand frère Aimé Ponda dollar boss ye mpe abengaki azofélicité mosala makasi bato ebele baza koinsiste babi dadi kotela Koffi Olomide mokie c'est Koffi akokofinga matina niveau oyo ezosala propreté nani azopermettre yango aigle mwasi to aigle mobali biloko wana ezopesa kitoko te merci na banyonso batali biso mboka etonisami na embouteillage mama tozobosana mpe kosouhaite bato bameilleur vin campagne ekangi biso makasi bameilleur vin na bacongolais nyonso toza na période ya feti bino bokanisa te dadi kaka nzambala oyo yango nde vi na ye te naza mpe na posa nalata bilamba bonane bagolois bagoloisi bonane yango oyo tofongwama tosala ndenge ezalaka ebato batali biso ane mobimba mama kapashi place te condamné pe bongo te place na betiaki olibaku tika na profiter na occasion o tozo kota na sika kota ngo ndenge nini ve meskize te liwe zanzela biso nyonso tosenga na bolimbisi to boma moto ngai na aigle peut-être tokobengana na téléphone les premiers tant tozo kota na sika visa te na mukolo te na ba visa nazo boya ndeko déplacer na nasi sa campagne nasi sa campagne ba yero 4 ans oyebi ke to kutene ya Claude Malula Maluma okutene we te na nzela kaka to pesa ni mbote mais ça grand frère nga ya changuti Claude Maluma mwana changu apostile na changu apostile na changu asike nga binga na sa campagne te ya solo wana wana pakala nga musali mabe faire kuta yembe asali campagne il faut funga man tokobenge na téléphone ben oui merci ba Jimmy Kout ba chama un Pierre ayata na biloko à soutenir petite sœur ya Jimmy Mukendi oui world te baza bato akala oui Claude pe mutakala na boyi makamususu ya Jimmy tolo bangwa na télévision Claude numéro combien soit fungo mais que numéro combien te tosola na musika na kenesko to mona na pona yeba numéro mona e na mona e o ana prêtre ça va Maluma Claude Maluma tozozi la campagne de qui kota suka to ebi ke faire rigolo la sala déjà mamnyo sa embelo na nzembo mais biso pe tozozi la para na capage télévision oui et ça biso bien tala ya mona ki o maebi numéro te ezope ça passe il faut kanga numéro na moma de so bana et ça la bien pour 21 minutes au bima kuna biso tozate oui voilà 1244 moi njo alinga Claude Maluma akenda kuna ya 1244 oliaka pa ya pas Claude Maluma oui Claude Maluma 1244 ozima kasi bana changu nazotele makala te bye Capage TV. Capage TV.